Moi, je crois que ba équipe ya Fali ba négligeaki muke Masamba Deba. Fali ba na ekobeta. Mais pour na bango Masamba Deba zaikara dada. Ba obeta ngo dada. Nde sali ke bazwa 70% parce que na connaissant Fali Masamba Deba soki pena bazwa ki ngo au sérieux a retourner ngo parce que les appels faute à communicateur té. Ba mona que to panza 90 000. To sali ba 120 000 personnes. To débordé, to retourner. Masamba Deba eza dada. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko. Yamana Moutouma Fouana. Yamana Moutouma Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote, bonjour partout là vous êtes. Bozuli Bakuya Kolanda émission na bino toujours na Congo Winner Télévision. Tikanzambe ya pambola bino partout ba fidèle tout ya Congo Winner Télévision. Moi bolimbisi moke moi des jours to sali to côté les maté netka na epsa bino tant to travailler rapide nzoto esenga ka moi repos nzoto esenga ki moi repos foti ya dida lumumba tezaka nzoto nde mutesenga ki. Donc merci na bino to yeli susu. Merci pe na fidélité pe na confiance pour pesa biso toujours na Congo Winner Télévision na yeko mona bena ke ya biso ba ya Congo Winner Télévision bazali parce que to komona malgré ba retard boza continuer toujours ko s'abonner toujours na chaîne na bino bolingara mini Congo Winner oye memela bino ba actualité ya solo oye memela bino biloko ya solo pe ya qualité sauf vérité donc biso le côté za la ratine des vérités to ya rango toujours na Congo Winner Télévision chaque fois na epsa bino ce que bomoni a dit dans Lumumba aye na Congo Winner Télévision, c'est qu'a dit dans le monde, c'est qu'il y a un message, c'est qu'il y a une actualité. Boibika, toujours l'actualité nous oblige. Donc, qu'a dit dans le monde, il y a na Congo Winner Télévision, pamba pambate. Toko bêta toujours l'actualité à na Congo Winner. Donc, toujours continuer car toujours bientôt déjà, toujours côté déjà dans mois le 24 juin, il y a fait rigola, toko bêta mon solo, toko solo la malgré Azos a toujours combattu, mais toko bêta, pe caméra ya Congo Winner Télévision tokozala direct na stade de Martyr le 24 juin toujours ba bien actualité za moko yango wana toujours ba golois nyonso bo sensibiliser batou bo sensibiliser ba golois na ba golois ba lobi stade de Martyr wana il faut faire rigola a remeka un peu ko déplacer ngo mais tokozala kaka wana tozongi lisusu kaka net tolobaka na masolo ya nani ya Masamba Deba nde luki nde makambu na Congo toyebi ke Congo Brazzaville biso tout toza bandeko toza famille ba bandeko na biso est-ce que Masamba Deba et réussir te bo yema yango toujours ba lobi Fali pour pa ye asala kanini a retournaka est-ce que retourner stade stade ya Masamba Deba est-ce que Fali peut na retourner yango to beta toujours li solo awa toyebi système yona ka ya kozwaka ba image bo sala ka net plein. Est-ce que vous avez plongé, on a courte plongé. Tout le monde toujours en Congo Winner. Bah côté à vide, tout le monde va filmer. Stade tondi. Tout le monde en stade de Marty, bah drone et tournant, bah caméra se tourne. Tina si ma podium plein, mais Masamba Deba, dolo bele lango awa. Bah bi kufanto ni kumona passe. Yango tozo comprendre te. Nini ezo comme la inosbi. Problème nini na inosbi. Botika inosbi avant da kimia po aza congolais. Eliko laksate ke inosbi ndenga kende ko beta na Rwanda, c'est que yé pas à Rwandais. Botika ko créer les jeunes leaders, ba problème. Mwana mubali wana makambo asala na Congo mutu moko ta saliango to kolobela nyonso awa na Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Adida Lumumba autrement dit l'homme à la taille S. Donc on est là toujours to beta masolo avant na banda ba actualité na ngato na banda ba analyse na nga na ba thématique on a ebsibino botika nga na pesa mo mbote so na pesa mbote ke sala moi leng moi jar quoi. Là je salue mon boss balobi mama Sara Kabunzi balobi la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindo moi ça le kingolo na musielu likolo nango femme forte
patron no ayebi ko solo la na ba travailleur na ye patron ayebi ko pesa ba travailleur ne valeur sang bo mon a dit dans le mumba ba t-shirt bien boy tabo mon a dit dans le mumba bien boy tabo mon a dit dans le mumba beauté qui toko boy bo pesa merci na maman Sarah Kabound depuis Londres balobi moi si dollars moi si livres donc je te salue ba gros bisous à toi mon boss. Pourquoi pas Balobi, là je salue Balobi, Ninel Okemba, grande terre propre depuis Brazzaville. Je te salue, grande terre propre. Il y a un concert à Fali, mais il y a moi, pose Ebika Nzoto Ningana qui met, Torobeta Masona Biso ya Kati Balobi, c'est route à grande terre propre. Wana Makila ya Adi dans le Mumba. Donc Adi dans le Mumba, soit à Kati, moi Brazzaville, Kozonga ya Adi dans le Mumba, moi. 1000 euros ils ont raté, moi 2000 euros ils ont raté. Nana ton ils rapprochent en Balobi, Ninel Okemba. Femme sage, moi c'est Nzambe. Trop bête à ma solo toujours dans Congo Winner Télévision. Fabrice Kabunji, je te salue aussi. A dit dans le monde tanga mwakala. Le lo pendant lali pendant loti pendant guerre. Fabrice Kabunji a benga dit dans le monde. Alors il a dit dans le monde kende lobby kende na western. Natindelo mo eloko na FZ monta, le minanga monter zate mais kende kana western. Merci à toi Fabrice Kabunji, je te salue. Pourquoi pas Balobi? Grâce à Kumasui. Mona mukembonge belé, la patrona. Grâce à Kumasui depuis France. Na leli ya. Wana li passe à dire dans le monde so suis au salut mokino na yo moko. Je te salue aussi Balobi Renate Kumasui. Renate Kumasui. La PSOP Bambote, pourquoi pas Jonathan, je te salue aussi là où tu es. Donc, Balobi Bambote, Nabino, Nyonso, fidèle, tout ya Congo Winner Télévision. Pourquoi pas na Yemoro Balobi Lorraine Kakonde. Hein? Toze la Moukolone, to changer ne le Belasco, to changer pendant benga bena Lorraine, to zelande Moukolongo, to changer combo. Merci, to continue na ma solo na biso to continue ba thématique na biso toujours na Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur de Katolo Bakadida le Mumba, l'homme à la taille S to beta ma solo. Na lingi na to banana na likambu ya Ferregola. Pour ya babinde balobi le 24 actualité zebelete actualité neza le 24. Le 24 juin net ko lobele la likambu affaire. Ata bino boko sala ka ba analyse pour na faire biso tali biso teto ozela ka le 24. Na tu na yonganga soki nganga ni na ngwa bimia lobi nini ke sport ya Ferregola salaki ezalaki ne cérémonie bokomi ko sala ba analyse Ferregola ne mutu allié Gigola. Na ebite mayele la bino botango wapi. Na ebite. Boyeb sanga tant que sala sport peut-être toté 20 ya papa Lutumba Simaro. Muta sali sport na ye ate image ya papa Lutumba Simaro peut-être na concert na yanga sala hommage. C'est que mutu ana paye mdalia ki papa Lutumba Simaro. Tozonga na to so la pembe. Na yepe na poto so la na bino pembe. Bino ba analyste, ba chronifoat. Tabo sala analyse bo luka base na kombo ya Ferregola. Est-ce que vous raisonnez? Nino il fallait boloba. Et nous connaissons que tant imagine deux ans qui concert. Wana Gigola zala qui ont vie. Tant ba sélectionner, c'est le concepteur ya o ya concevoir sport wana. A trier ba image, a tel que par rapport na voix na son na conception na azui moi partie à image wana ya concert oh Gigola zala qui n'a envie à lancer yango mabeza wapi tozala batuko et ni ko la sate que se faire Ferregola zo lobate pour zo la ndela bino te bolingo matela likolo quand même aza ikona mboko yo bo pese respect quand même. Nous sommes là pour combattre. Chaque fois. Ngadi na Lumumba na yende na Congo Winner Télévision. Ce na bina lobela kaka madame Sarah Kabound. C'est que ti émission na ngezi là na ozalaka na kombo ya Sarah Kabound. Na kosala kaka analyse ya madame Sarah Kabound. Soki na mission na nga na lobela kaka madame Sarah Kabound na kotisi kombo ya mutu mususu yeba kia publicité wana to promotion na eza su ya madame Sarah Kabound et comme ya muto yonga na olobelela to muto na oluka na finga na nzela ya Sarah Kabound
D'ailleurs, comme il y a Madame Sarah Kaboun et que Bunga, et comme il y a l'autre là. Tout à fait le quoi la bino bozo sala. Bozo sala la biso promotion. Bozo sala promotion il a fait rigola. Bozo sala promotion. Boka sa te kenenga bozo wana bozo finga au moins makambo sala. Et alors la mwasi ba yele mwana mbanda. Ya mwasi. Mais yé pas boti bana basi. Bana na yé basala rasusu misala te na tongo komika mwana mbanda. Yé peut-être elle croyait qu'à nyoko la mwana mbanda, nzoka nde a boko la mwana mbanda bien a pesa mayele. Oh sans le savoir que bana na yé ba koli ba bali ba ko kolamba te, ba ko sala musala te. Tout à fait le la bino bo ça la promotion. Ya fait rigola. Talaba wario. Asali bino nini mwana batu. Maza mutu bolinga bo combattre loko ne bo combattre ki ya wata bo beti sambula na tanga wata mais concert beta wata beta musique so nana roboya podium nana roboya lumière spectacle mais oh bino bo ganga ratil lelo to mona na image à Stade de Martyrs te vrai ou faux botana ba commentaire Bobi misela biso image à Stade des Martyrs ezala raté yangola kutu ezala raté na oye la bino Didier Lacoste nini na yo papa na linga ko makasi po yembaka bien mais pour lo ano lingo meka papa tika si vous allez dans la maison mère Didier Lacoste, au yebi gaz, pour yebi mpepe anani, ya fait rigola. Didier Lacoste, on dit la faire rigola libaya, mais on sale le retard. Nous sommes là pour combattre Jésus de nuances, pour combattre faire rigola le padre. Ils en ont sens beaucoup kaete. Mutu moko zo bundiana batebele. Mutu moko azo bundiana batebele. Mais bitumba ngo pe bolonga na bino te. Soki bolonga te bokoki otika na bino. Bokoki otika na bino. Ponga na olonga na bitumba ngo te. Akwa bo ya ko continuer bitumba yango. Akwa bo. Na bunda suta. Na otika na ko combattre mutu ngo. Oh quand même. Tous à la paix bateau. A patriote ya mboka oyo, a musicien munene, o ba tabula ba tikela biso, ba madilo ba tikela biso, mais bozo combattre. Asa descendre ba papa Lutuma Simbaro ba a descendre penda ya ba papa Wemba a descendre ya ba Luambo. Ya ba papa Madilu. Lelo penda so tolobi penda ke ba lobi ki na Afrique mo bimba ba penda chanteur penda o penda yemba ka penda o ayaka ko sala ba autotune te o penda yemba ka penda même na ba acoustique to bimsana to msaka faire quand même. Tous à la batu. Botika ferre a beta concert na epo stade wana de ato mo na ngoza mukie. Parti pris à la raté. O beti bien to kumisi. O beti bien to kumisi o beti mabeto yeto lobeli. O beti mabeto lobeli. Po ba concert ebele peso betama ba image mo na raté. To la sera ba partir plein. Mais ma partie vite to bomba to ya wana bobanga te adida le moment de lo yeli bino to beta masolo ngana bino to sola commentaire na yonde sala ke ngana to solola to za en direct na mona ba message na bino na otanga na ba message ebele zo kotawa na otanga na ngai bobanga te na otanga to za la batuti hein. Merci on est qui fait rigola. Balobi actualité zakara moko. Actualité eza moko, événement pesa moko. Na minute na mitu na biso to raisonner kaka to mona kaka to ko taper na juin, to zela le 24 juin, biso tout na Stade de Martyrs. Biezo te kama normal ya ko kabate. Boko mi ko luka ba raison, boye ba place nini, bazo te ka billet. Bozo luka boye ba. Mais boye bangani. Bobangani. Le padre, Jésus de Nias, Tozo c'est la caca. Coup de chapeau na yo le padre, spot wana penda bien réalisé, bien filtré,
qualité ya bien, félicitations na concepteur wana o ya réaliser pena donc un spot wana ata bolobi ka bimi na Benoît bolinga ka bima na cimetière pour bolo ba so la cérémonie et pas la bino kaka et signifia kaka bolingo ko raisonner le ka batu mabe ti ba biso to avant to sala ba émission photo bima na ba tombo to bima tina ba morgue po bo mona bo comprendre maintenant ka biso pe to koti. Ah boniko to so la pembe to so la pembe ngana bino to so la pembe ngana bino bon des qui analyse ya Ferrego là na beti mutuli bakute na lo barande vérité a dit le mumba lo barande vérité sans vérité et si matin mama saraka bundi hein on est à vérité to comme non avant to kota non na makamba masamba débat ya fali poupa na lingi non to mekana no ko pengle mukie na mo li solo mukie ya inosbi Congolais na ibate Congolais za na ingratitude moko même Bible lo bana biso ko bossa na loboko e soutena yote ata loboko e pesio difon e sunga na eloko moko tsaka onta na losambo bola mwana ezongela kayo lelo inosbi ya komi Rwandais Congolais na batanyo so inosbi ya sali hein kobotama na ba province elingola za koza Rwandais inosbi ya na problème politique te soki bolingi guerre sila ya RDC na Rwanda eza ba ministère na biso te lelo ba combattre bande ko bunisa ba missions bandalo ba ke ba misé ba politicien non ba politicien ba silisa non makambu na bango ya guerre ba misete misio asana famille na ye aki abeti musique na ye azui caché na ye avant d'ici tout etali inosbi na nini inosbi aza ennemi ya ba Rwandais inosbi aza ennemi ya Kagame oui biso tout se pela na Kagame te pour Kagame a bon bande na biso na ba est mais il faut tenir compte que ti bande na biso ya est bazo kufa lelo to ko ezela Kagame pe ba problème faut to tala kaka biso moko ba congolais pe to bon na bande na biso ba congolais ezaka ba Rwandais te bolinga ka bale bisabino polele to so la pembe na bino ezaka ba Rwandais te eza biso moko ba congolais pe to bon bande na biso ba congolais et belé ba politicien wana otozo mona bango le to benga bango ba congolais bango nyoso pe misusu ebele bazana bazo ba Rwandais yo kasi guerre ya est eza banani eza ba Rwandais te guerre est eza ka biso ba congolais babanda ko ba nyos lelo bolo ba inosbi mais bolo ba pe ba politicien belé o bazana kati wana baza ba Rwandais o bazo combattre Rwanda parce que ba yebi ke ba richesse ne eza na ba Rwanda wana ba bitika to combattre bango parce que biso to na posa to ba mona désordre bango ba koti ba yibi mais tozo bimzaka ba Rwandais. Pour exemple, ba sodé belé o ba boma ba Rwandais, ba lata ba tenia ba Rwandais. Mais ba Congolais. To lo ba ngonyos. Bo lingine skoto sola na bino pembe. Il y a de militaires o ya biso ba Congolais, ba zapi ba Congolais, ba lati penda ba o ba Rwanda ba kufi penda ba abomi ba longoli tenia Rwandais, a lati yango bosko yetsanga tenia Rwandais so ba abomi peut-être 25 teni. Ba 25 soda pardon. Ba récupérer ba teni wana ba lati yango. Boye ba ka ke ba Rwandais mo do ba osala bituba bo mabatu ba est, mais tant que ezaka ba Congolais. Bozola tsaka Rwanda ga bera pamba bongola tsa inosibi, papa ndako sa mino vérité, inosibi a sala biloni. Inosibi les Congolais, il restera toujours Congolais. C'est bon moni subino. Yo ozo réclamer ozo le kala réseaux sociaux loba. Babo ya inosibi. Qu'est-ce que toi tu as fait ici na Congo? Osalini na Congo. Na est on a besoin finga inosibi. Inosibi yé moko na mbongo na ya tongela ba nani kuna. Na est a tongela ba tubanda ko bazolala. Na mbongo na na propre fort na e. Gouvernement sunga na nini? Gouvernement sunga na nini? Même mutabongo bo lamu azo sa ila bino ba congolais. Lelo boko mo benga Rwandais. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Ils en ont sens temps. Ils en ont sens temps. Tout sur la pembe, tout sur la pembe. Bon, tout sur la pembe. Ils n'ont subi que nous trahir, que nous avons par rapport à nous. Est-ce qu'il y a un yebi géographique, il y a un bimba yambo na biso, aye biango? Aye bi carte bien ya Congo, aye biango? Il y a la sens temps. Bon, tu vas distraire biso.
Bon distrait biso. Vous comprenez? Bon distrait biso. Ce qu'on a la politique, souka na politique. Souka na politique. Magamba musique est alioté. Koko tapé magamba musique était. Tikela ba musicien basala musala na bango. Tikela pe ba politicien basala musala na bango. On remarqué que bateau pe balobaka loba basala rappelle le côté. A mon éloquence ça les athées azu caméra na ye athé na ye ya téléphone na ye abandi biloba po batsaika. Papa totika Michel Abisso. Azo que les États-Unis, azo que ne partout, azo bête ta musique, atira la retombe la drapeau ya Rwanda te. Inosbi atira la retombe la drapeau ya Rwanda te. Nazon qui subinut. Boyeb sanga, un Rwandais, a bête ta musique na pays étranger, a tomboli drapeau ya RDC. Oh, photo ça ma boma na mtuna biso. Ce qui mongo soka za Rwandais, mais c'est que inosbi fa za na problème na Rwanda. Il n'a pas si face à la pomme na Rwanda, na président Rwanda, et pas à Kagame, tona ba Rwandais. Comment que yonde on a vu sur Rwandais, ou que na ko beta musique partout dans le monde entier, mais autant mon drapeau ya Congo, au basa ba adversaire na biso, au basa ba ennemi na biso. Omon bozangi na maloba. Boloba me boye ba histoire te. Boloba me boye ba makambo loba te. Oleki na okaka, osali mo analyse na yo, osepel no kako finga batu. Osepel na okaka, o finga no kako batu. Et ça na son steak quand même. Tous ala batu, tous ala mikolo quand même, tous ala ba intellectuel. Hein? Bato bozo finga na bato bolo ba mama be na bangwana. Boye ba pe ba za ba responsable. Il no subi lelo yo. Azaki lokola Joseph en famille na e. Auti la vie passe. Ça les gars na best of the best. Les lois comme oya zali wana. Les lois tomboli famille. Joseph en famille wana. Yo quand est-ce que yo po tombo la famille na yo? Po yo beta kama sola batu. Yo quand est-ce que tombo la famille na yo? Yo tombo la famille batu. Hein, famille no peso zelo sunga yot. Eso sunga bangot. Na pas si bien de voir. Bon répondre ngai. Un Rwandais. Il vit ici au Congo. Azo que ne robeta ba concert. Mais azo tombe la drapeau, il y a la République démocratique du Congo. RDC, Mokelengi. Banda carrière musicale nae. Atira la retombe la drapeau à Rwanda te. Ya Angola te, ya Brazza te, ya Gabon te, ya Cameroun te, ya Sénégal te, ya Benin te, mais ya RDC. Sikoyo, ba Rwandais, ba sepela na mutabongo, pe mutango pa sa su mutamunene, a matsa su musique na biso a na mboko. Ah, Congolais. Tozala batuko. Même bola mumukie muto azosa na bino tabo yini na bino ye. Mais tout ça la musala. Tondi ma quand même attend de fils que na bola mu azosa la biso. Bato ba kimaki na ba estawa. Bazanga place a rolala. Hein? Volcan sala makia e bomaka pe bato belé. Ino subika mta yaki pe kana volcan ngo. C'est canon. Congolais zanga loko sala Congolais ndo kipinda. Comprendre? Congolais pinda wancho. Nsambenangai. Merci, j'espère que na salle nous analyse un homme qui il y a une osbi. Bon mais quand même comprendre. Bon comprendre. Ni ne sengel koloba, ni ne sengel kolobate. Bon s'adresser na ba politicien, bon tika ba mission ba salam sana bango. Bon tika une osbi calme. Les lois sont bonnes, à Rwanda. Et mais sont en Rwanda, bon, y a même bien. À souffrir. Na nyo so muta sa elibino la Congo, bo futi eloroti. Vous avez été maman, hein? Le lobo mo benga Rwandais. Et ça la bobada ko benga su ko final. Bolba ki ko faire rapper congolais. Dans son vando la muki congolais. Bele kuna soto tali na ba président soto tali na ba armée
ba Rwandais basé belé no bozu solution te boko mo landa sko ba musicien buzoba. Merci on ezaki analyse à côté à moi muké na epengla ki côté inosibi parce que moi ba nungu moi biloba lo bezo lo ba trop et zo lo ba trop. Totika biloba lo ba congolais. Tozala bomoko. Omoni mboko nde na farabino. Ata tozui président de la République tozui Jésus-Christ yemoko aye awa. Yemo penda osenga tate na moni tinanga tana kenanga ata kozala président na Haïti. Ka oti nanga na Congo. Po aokima yemoko. Aokima. O Congo mbokelengi. Tu mona ngomboka bavantir. O mbokelengi. Pourquoi Congolais déjà a un esprit qui moutema mabe. Congolais est moutema mabe. Héritage va tirer la biso. Et ça qui moutema mabe. Congolais to l'inganité. Au moment où on a branché moutona musala mais à qui est pour à trahir yo. Car on a même mouton yo memela qui. Wana jara Congolais. Merci, j'espère que on va comprendre et puis que bana mayele ndi ba koma bien. Mais bana mabe o ba lingara ba tuté ba lingara vérité te. Balingara pepe mbete ba okomana ba buzo ba bokoma biso lingara mafinga et ça la bien. Maintenant go finga yeba rape mutozo finga. Est-ce que to kokani to alekinga? To ça rapi ba analyste. Et alors quoi yo la na ndaka batol. Mutatongi ba immeuble. O finga e. Est-ce que bokokani te na ndimite? Ma sara. Kaboum. Merci, j'espère que to kende ka mono to beta mo solon ka ndenge zalaka. Ngalo bango chaque fois mabeka ko finga ce que la vérité et ça na ngwelo ote ya mona kia musala biso kenda ka liboso to mona batu misuzo zio memia na musala akobi ko lukape a trahir yo pa ya boss na yo po yo bima mabe po yenda bima malamu po ba longola ye po ba remplacer ye tala jara congolais yango sko bo sanga mboko ke bonga ndeni bo pesa ba Rwandais tor Rwandais za na prompte za nde biso moko ba congolais ki mutema mabele kimi yango mona ke mboko moye bonga izalati do po bonga pena fo biso neto bongsa mitema to finga fachi awat fachi abatalo baki a comme ça Kinshasa lokola Allemagne et que comme Allemagne pourquoi et que comme Allemagne te pour la nini pour nous na abongisi dans maturité te mémoire ya batute éducation ya batuna abongiti abongisi yango te ate papa na biso Tony Mwab gratuité tana zawana te na ma musique pardon bolim sangai na boyi na ba ya olukangai bolim sangai do beta maso na biso musique Masamba débat. Wabi ba wario bozo na ba kiti bo fanda na to solo ngana bino na. Ba wario to solo na ngana bino. To yoki makamukiani pia na lobby. Ayambi Mark Tab ayambi pe na artiste na biso comédien Ansuluzolo. Mais avant on la loba mukie. Avant on a continué, Masamba débat, Toyo Kana au moins mukie, Marc Tabo Alobaki, par rapport à concert ya Masamba débat. C'est 100%. Après c'est combien de pourcents? Ngarabino, Tokotana après image. Moi je crois que ba équipe ya Fali ba négliger qui mukie Masamba débat. OK. Parce que le stade des martyrs, il y a 80 000. Ça a publicité, na valeur à 80 000. Et puis, il y a défi, il y a stade des martyrs que fallait bana ko beta. Mais pour nous, Masamba Deba, il y a dada. Par beta en dada. Je crois que peut-être négligence wana, ne sali que base à 70% parce que na connaissant Fali, Masamba Deba, ce qui pena bazoir qui au sérieux, en retournant. Dans la communication, ça qui a bien été. Tes communications, ça qui vraiment moins faible mouké parce que ils ont fait faute à communicateur té. Bah mon avis que tu panza 90 000, tu sali 120 000 personnes, tu débordé, tu retourné. Masamba débat, ils ont dada. Nous avons dit que santé dada, tu matato kita biso na Congo Brazza, tu as bandeko, mais tu as mboka moko té. Donc voilà un peu peut-être négligence wana, nde mute salaki et lokwana. Mais et l'autre fallait à Sali. Pour un artiste Moussousou, ils ont 1000% réussite.
1000% réussite. Mais on a musicien voilà. Mais pour naïe, ils ont 70%, ils ont réussite totalité. Pourquoi si quoi Fali a bêti place on a tout le monde public donc ils ont réussite totalité par rapport à aura succès à Zanango ou bien par rapport au Nini Ozolobe la méco expliquer. Voilà. Fali contre Bartiste Moussoussou. OK. Et l'Okoana, ils ont un succès. Voilà. Ils ont réussi total. Mais Fali contre Fali et Moko. OK. Ils ont réussi. Merci, retour sur ce plateau avec votre homme, le serviteur de Katoloa qui a dit dans le Mumba l'homme à la taille S. J'espère que tu as nana bino. Tu as nana bino émission ana. O Marc Tabou, basali na Ken Piana. Ngana bino. Toyoki. Tozo tala na bino pe ba extrait, bo tala ba extrait yango wana. Adi na lumumba te mutalobi. Bo tala caméra place e suka. E boy ko zo place à vide. Mais na musika to bona ba vide ze belé. Ba vide ze belé. Dans ma samba débat et Meli Fali poto za la claire. Toto a tembaloba yango a Robert Stade de Marty. Abetaka malgré Mela andima ke Mela ye Fali pe andima ke stade de Masamba Deba et Meli. Pourquoi Meli Fali pour papa tous à la claire to solo là pembe Fali pour pas aller qui trop sur na ye. Yango likambo ki trop sur réseau boma. Fali azala ki trop sur na ye aiba ke Masamba Deba ona a ko retourner yango. Pardon, je vais vous un message parce que nous sommes en ligne, nous sommes en direct. Mais Samba Debe Meli Fali Poupa. Oh, nga war. Tozo mon abinote ya. Ambassi. Soki ambassi. Yom to comme porte parole. Ya Fali Poupa. Oza wapi. Tout le monde qui a direct dans le carnaval, ils ont filmé dans le Bakabuka. Tant que vous allez piaka. Ce qui va misous va wario bo se prendre au bas côté mais Fali pour pas d'accord te na résultat oui. Azur résultat bien te. Na talaki image na mogo a senga merci na ba Brazzaville oui. Ba Brazzaville ba se pelisio ba côté. Mais ala qui te o yo ba neko penser. Donc, il fallait pour passer à Tony Seka Masamba débat bana nenga bandé kozela. À toi mise congolais bonga boza sous place. N'est nga di la lumuma ngala comme warrior. Ngala comme warrior. Pour ngala ba pena ke ngala confirmer numéro 1 musique ça fallait pour pas. Ngala confirmer pena ke numéro 1 ça fallait pour pas. Malheureusement aboya ki ko la promotion à Masamba débat. Tout le monde qui n'a pas dit oui, il y a Stade de Martyr pour retourner qui peut Stade de Martyr. Espace il y a peut-être soit au tiers l'icolo on a déjà 80 000 ça compte à la 16 120 000 pour retourner qui Stade de Martyr. Fallait à ça qui plein à Stade de Martyr malgré ça qui plein mais toyoka qui nous l'été. A beta qui musique était sans mobulu lumière mobulu tozoloba nyoso so za qui mobulu ça va. Aspect musical, rien. Spectacle, rien. Tout le bar clair, tout le bar nepembe. Tout ça, il a qui fanatisme était. Pour tout le bar nebo solo ne. Tu comprends, bino nebo zana bolinga bo solo te. Côté à 3 personnes, faut le bar 600 personnes. Il y a un moment qui a beau finir à politicien, pour bino déjà peu beaucoup de politiciens. Pour le coûter les kebele. Na wa ki na oyela bino Ken Piana alinga kosela nani lite ya kanda batu ba problème o fali asali mpiaka po mutabomi bino roga fali pupa mutabomi bino roga bolanda roga tant qu'à roga petit car date d'ailleurs concert na Masamba débat à Robeta le 24 juin. Il y a que batutu ba boy koya.
musique ya passe mais félicitations na yo Fally Ipupa par rapport que na nombre au côté Batouana na Brazzaville malgré Brazzaville ya pika mboka na biso ba voisin biso ba congolais et ça moi genre pour biso le balingala ba le balingala vous comprenez mais félicitations quand même mais le on a qui trop sûr le on a qui yo Fally Ipupa. Je sais que tu es professionnel. Au bête ta musique n'a bien. Mais na yo qui sont à Brazzaville, il s'appelle Singhaïti. Son pénèze à qui a bien té, ce bimi bien té. La tali spectacle est zaté. Ce qu'on a omis tout na sukoyo. Bon excusez nga ba wario. Fally Ipupa. Au bête la biso sous musique qui a bien té, ba concert a bien té. To au comme au bête la biso ka musique ka pona ba plein. Fallait obéter sur musiqueité. Fallait obéter sur musique na défi na ba ndekone ba congolais ba musicien. Donc hier quand fois ça la plainte. Donc hier sera ça les plainte tout ça la plainte. Bobeta la bino musique mais plainte aussi que la Fally. Non. Ba mourir bonne musique, ba mourir bonne musique. Bayaka na concert na otika po bata la plein na yo biso toye po toyoka musique o toyoka na CD o toyoka na ba téléphone sko toyoka en live moni ma remplacer bon ma musique na biso ba congolais to comment on sala ba futilité moko ba polémique moko bo epolé zanga tina o ya sali kuna plein o ye kuna sali kuna plainte ye kuna sali plainte ya quoi bon to bête ta musique bon ya le 24 bo CP là. Trop sûr. Je vais remarquer Fally Ipupa abet à concert non mais abet à yemba katika yemba. Mais azala qui était au talina ker na sima ngezo ya boso boso ka mbazi na kati. Pour dans na beb sam. Mais non. Quand même tous à la batte. To bête ta musique. Fally Ipupa il est congolais. Il faut te soutenir yé. Mais alors on a ndeka qui trop sûr. Alors on a qui ngai parce que ezalo ko la osala yende kaka. Bato bazana sima to bandeko no ba mise bango te kaka yé kaka Fally Ipupa. Mais non, ils ont raté. Yango Monique concert ya masamba débat ya stade et simbité. Nega to yebeli ba wario ndenga ba loba ka concert masamba débat so que tona ki sous plein internet mo melngeza la Fally. Donc mutako loba sate biso tout net to yebeli ba sanka na banani baba pardon nga ko tsakutu sankara wapi uma saka ya Fally. Net biso net to yebeli ba Ken Piana ba Aidor mais internet so into ibite so ngeza andeni. En tout cas ba golo bo nga bo pemate Tondi make bo échoué na plein bo échoué na musique bo échoué na son bo échoué mwanda mbwana bo kota ki uyabino siko ba fanatique pende ya yabino malgré félicitations na mboka ba paya au sali moi plein to mona ki on peut na concert ya maître Gims na stade ya France atondi ki pété moi vie de tigala ki pourquoi pas Fally to beto le maboko po o ba kota ki wana bazala ki peka ka batu mais to tika ndeko beta musique na défi to tika peko beta musique na ki trop sir yango zo bo mabiso merci j'espère que ngana bino to comme na suka parce que ce na bina loba trop na fingi mutu te na lobi de vérité ngana so la rapembe wa di dans le monde na la taille S ngana préférant na so la pembe ya ba ya nga ya fan ya Congo Winner Télévision ngana bino to za toujours na Congo Winner Télévision to so la pembe nde yango nde adi dans le monde so Sabino. Merci na ba enyo so bozuli baku ya Rolande émission na toujours na Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Adida Lumumba na pesi bino merci ba lobi mo ba commentaire bo liker bo partager et ko sala nga moi bien parce que tozo comme do comme épisode na suka bo liker bo commenter et ko sala nga moi bien parce que na yabi ke ba fan ya nga bazali ba o ba lela Adida Lumumba l'homme à la taille S bazali. Merci na yo Moutozili Bakuya Rolanda émission, on a toujours dans Congo Winner Télévision. Là, je salue mon boss Balobi, Mama Saraka Boons, la Cléopâtre. Balobi, moi ça nzela minu, moi ça les kingol na mwindo, moi ça les kingol na musielu. Ba gros bisous na yo lisusu. Parce que la confiance, pe na fidélité,
Au PSA dit le Lumumba toujours na Congo Winner baza mingité, toujours coaching et ça la moi bien. Pourquoi pas la fidèle tout ya Congo Winner télévision, ba abonné na biso tout na pesi bino merci na confiance pe na fidélité bozara na toujours na Congo Winner na biso et ça la moi bien. Sans oublier grande sœur propre balobi Nina Lokemba depuis Brazzaville, je te salue ba gros bisous na yo grande sœur propre na Makila. Pourquoi pas balobi Priska Okemba? Là, je salue aussi mon pasteur, balobi révérend Servid Kajangu, je te salue aussi. Mon père spirituel, je te salue. Pourquoi pas balobi honorable Yvette Lubalananga, je te salue maman, ba gros bisous na yo. Na nyon sope na confiance na yo, zara on peut pas dire dans le monde toujours. Toza wana to kene malembe molo to koma place otolinga 2023 ou 2023 24 26 année on est yo olonga place ozali o mata et ça la moi bien na ba yanga peso na bosani bolimbi saraka na ba na obwa ka soute po boso la mali pourquoi pas ozo na bosani libanga osenga na sai lisumu nde na ba na bino na debi Fabrice Kabunji. Ah, Babi le millionnaire Fabrice Kabunji, je te salue. Mambote Nabino. Nalo bébé, nami la moi mai, pour ça la moi jar. Ngara bino to kutani prochain numéro. Bye. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko. Yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.